Caméra na sima mbala. Président. Donc, si vous avez tous les fanatiques à Weranson, s'abonnez-vous massivement. Na tombé du ciel. Vous allez chaîne il y a biso bana wingi. Donc c'est tous les fanatiques à musique à maison mais tous s'abonner. Tombeau du ciel TV toujours dans les États-Unis et Paris blague ezati. Ba Américain ba yaka pas pambaté parce que ça la faut vendre rara. Si après 20 ans aux adoki. Yo adoki. Félicitations Tombeau du ciel parce que l'Américain va tchara mbanga pour na ba yarati. Bana States. Tola nara. Bana States na bandeli. Bana States. Tola nara. Notre investigation, c'est-à-dire au type de musique dans le pays de l'oncle Sam, qui titi awa. Beaucoup de bonheur, beaucoup de félicitations à eux et puis na tombé du ciel, bande de retour, botala ngona musique. Toi Stanislas, prêtre donc yepena donc mutu ya les rois de la forêt, ya tongo na kata Houston, basa la coupe du GT. Vous mona, moni boyeyo. Tout ça est déjà live awa. Mais sikoyo toujours commandé dans l'hôtel, na bien forme pour nous quitter la mbala moko événement de ça là wana. On a 4 à 5 étoiles ya yacht. Donc bon mona kaka wengende yango yo. Ba rencontre Wera America toujours en forme et en force. La machine tranquille quoi. Donc tout ça wana wenge kasi yo betela ba koma solo. En tout cas bana maison mère basalamu kaka no pesa bino ka bambote bie babisu basalamu na basalimia sana I love you mais ya koloba mingi za isute parce que biso toloba su mingi ti kala maison mère na uwenge izala ka bungu na ba orkestra msusu na ebite ma watro kala balala pena ne tombera jamais. Vraiment. Weranson America. En tout cas, Alex Tima na CPL pena makasi na visite no awa na Houston, Texas. En tout cas, to yami pena yo na maboga ufunga makwa. Welcome na Australia. Pardon na Weranson America in Houston, Texas. En tout cas, merci beaucoup Stanislas. Mais Jaguar Domiga ola no en direct et Y la vie. Jaguar yo yebi mtunangai yo yebi na yebite so no lobanini. Na sepeli makazi to yambi Alex Tima. Vraiment. Na Houston, Texas. Talaga biso bakolo mabele. Ouais. Dada muzingo yebise ni dada muzinga. Dada yeba talaga ka. Tuzana Alex. Il faut ma solo toko esabinelité. Bon. Ouais. En tout cas, merci beaucoup Stanislas. Merci. Allez. Ouais, Stanislas. Rayon toujours Stanislas final. L'eau à lèvres, la zinc. L'eau à lèvres. Rayon toujours Stanislas, donc tout ça. En tout cas, tout le monde qui est na biso. Tout le monde qui est na biso, tout qui n'est pas Dada Muzinga. Parce que tu vas dans Houston, tu vas dans Bango. Tu vas Stanislas. Tu na grand frère na ngani ni o nani na bosani nani o wapi le solo vile savana na wewe ni kuna ngai huyu azana nini azana amua dictionnaire na bisu ya wingi toli iconista ouais mavinga bambote na yo na trop ba bisou na baby sugar vive fou Marie mbote makasi en tout cas au parquet place donc ça bana ba odame ba fitar na bango donc biso événement toujours donc le droit événement il faut créer toujours rayon bana wenge zala ande boyeti wenge zala ande boye donc moi déplacement au ça on a un propre bachira vrai bachira systématique donc la Lili tu bien position secteur bien OK donc en tout cas la Lili oui bien kuna parquet autour de l'équipe du côté on était côté on a les kangi na nous ouais, puis c'est quand on a vu carnet au parquet place.
Alex Ntima yango nayebisaki bino akwea Alex Ntima dada muzinga oyo ezaki ndoki ngana oloba te tekofandela wenge nde toyesa bino ke bobi ote dada azoloba tro makelele ebele ya kosakana te me tobai tokoma sur place todiscute makambo yango epuis information na opesa bino eza baréalité. Double maître, merci beaucoup CG Katakata tokolobela nayebisi bino si Alex Ntima ye wana ti ntango nga nalobaka bato mosusu bakanisaka soki ndenge nini aye pena na mabele ya dada muzinga tala pale yango wana eza te ko tricage te wana pena tozomata escalier wana mbala moko tokevanda kuna Alex Ntima featuring dada muzinga mabe makasi mpona koloba na oloba bana wenge boyebika dada muzinga donc bambongo pamba na munga atindi délégation kare ko ina terre banda na bana oluka car lobby ya koluwe nazomona carte binabi abiki no Alex Ntima ko ina terre mwena ko yepa na weza te na minute yo conférence o saki fado sar na tongo yenanga esimbi te abina otindelo car ko mbala moko na mystique fourmi Stanislas abimi Raphaël abimi donc indi yoka Houston mama na ngai bana wenge izaka ate to banda koloba bwe tokutana te faut tokutana kande isa makambo te tolobaka trop faut tokutanaka oyo eza wenge baloba trop oyo eza wenge faut tokutanaka toloba ah mais oui c'est la réalité. Ouais, Stanislas, bonsoir. Bonsoir. Ah, toi, on a kati oza Raphaël Stanislas. Est-ce que tu vas bien Raphaël ou Stanislas? Bah comme tout nous sommes balés si on a moni dada muzinga lokumu so yo tiri abeda show libaya. Oteli abeda show libaya bwana. Talaka ka omoni ezala nango ka bongo abeda show aza ya Kinshasa ngana za awa na Houston Texas. Donc c'est un peu ça. Vraiment Sugar Baby auto bele la bela yo na Sugar Baby boyebani depuis apona moni bobeta balangila boyebana Sugar Baby wali kasi talaka groupe ya wenge zalaka nango ka bongo tokomi famille yango wana donc na sepeli makasi po talaka Sugar Baby il faut que zalaka bongo mais siko toza awa na kati ya Houston toza na kati ya Texas makambo ya wenge ndenge ezokendele yozo mona onde selon nga donc makambo wenge ezokendele na moment oyo naomona pena makambo ezokende pena bien te mpona tokomi to makambo ebele oyo ekozanga pena bato mosusu baoloba ba n'importe quoi oyo ekokoloba yango te mais wenge ezofonctionne nango bien malgré makambo ya ndenge ezalaki ke torataki Zénith mais toza kaka bana wenge oza Stanislas Raphaël donc tina loba ke toye kutokutana na dada muzinga kutofandila makambo ya wenge CG Katakata merci beaucoup Johnny Milongi chasseur d'image vitesse ya TGV toujours nengo lobaka Alex Ntima dozo comprendre dépôt koya ki mais ozo bukana te ozo lobaka koya kinini merci beaucoup Sugar Baby bébé formidable oza Stanislas ye tozalaki na déjà merci botali bino bana wenge tout ça qui mission pour Jacob Dominique Stanislas on va tout kutana yeo déjà sans plus tarder na coach parce que dada muzinga le sénateur parce que ba moto na ngai fona pesa no mambuti OK on peut ça ba moto na ngai ya liboso pena ye mongo de la forêt OK igwe do mangro koto do ya mususu pe mama biso mama Sylvie do il faut kaka izala bongo mtu na biso ami bale bazara ebele ba maître ninja ba DG Katakata donc nanani natanga sunani mais Papiga Call bango tout masara ngai waza ngina pesa bana wenge ya pesa susu dada muzinga ata pesa modi bazara ya place mo zalaka na yo mtu na ngai na sepeli makasi ciao tous ensemble en tout cas bana Dallas to ratiti bana wenge nde na expliquer bino toza na Dallas ya le 20 novembre eza kuti ya olobela te ya kobebisa te mais oyo ozomona to médicien Alex Ntima akoya molobeli ya wenge donc on peut savoir avec précision avec confirmation totale tokutana déjà na CG donc lobengana ki to solo la ki CG donc Junior Kabamba double maître
donc voilà ana na kati ya Houston na uti nazalaki na yacht na yacht Regency ya Houston na Houston donc dada muzinga lobi yoko fana na hôtel T toute la journée tukoya osala la conférence mais tout le bango na toya na nkoto yo kwa abengisinga na résidence na ozomona o lupango mokiba oyo ya luwaka appartement ya Gaillard awa ya osala te dada muzinga le sénateur tous voyez dans le président il y a une nouvelle génération dada président une nouvelle génération avec ba Pierrot Ntsumbu poto na poto ba administrateur ya makasi lokolo ba JC Clovis Weranson ozana batu ya makasi na kata wenge oyo na ndenga osakana te ba sugar baby Jaguar Dominique Jaguar Dominique Weranson Australia eko ya te Jérémy Cosmas le noble dada muzinga tozana kati ya mboka na ye ndenga lobaki ke concert ezobeta na état na ye donc lokwa toza na état ya badada muzinga tokoya kaka te tofandaka na États-Unis tolobela concert yango ndenge nini concert ebetama na mboka na biso fo tolobela yango na ndenge ya vrai quoi voilà sans plus tarder bana wenge dada muzinga le sénateur totala dada muzinga na bandela ngo saluer masana ngo azo filmer Urbain to na kata Houston Texas Urbain to Alex Ntima kweya makita nyonso bakosalaka na kombo ya Alex Ntima ekosala rien nayebi ke boluka ye kala aza phénomène ekosala rien nasi nayebisa yo omoni tala Urbain yo vana na mboka oyo yo moni deja mutu azomela oyo fokende pa Rick Ross fokende Lil Pa Lil Wayne Alex Ntima non faut expliquer bato yo tango zolingo comparer na dada muzinga yo mela déjà whisky ya boye ça c'est du lourd ça c'est dada muzinga ça c'est dada muzinga le sénateur ça c'est du wenge omoni Urbain zwa pena na lati na kilote na lipapa zwa pena watu amona ke style américain donc voilà style américain omoni teke na lati soki nente na lati na simple mais patron à kilote voilà Alex Ntima zawana auti Washington DC mais message eza boye tango bozo tango sa ba audio ya wenge musique maison mère partout baba na osala ngo be mission boye bake ba groupe ya wenge musique maison mère ba groupe WhatsApp to créer ngo poto pesa message à le roi de la forêt voilà Alex tango bato ba komo ba audio ba tango sango ekende ba okese mususu boye ba finga wera eza bien te ba groupe tout eza na ba infiltrer ba président to ba groupe bo solola vraiment ozo comprendre bo solola obimisa ba infiltrer wana nyonso parce que biso to finga raté mais message à mi balé ça que le 20 novembre 2021 le 20 novembre Alex Ntima wana pena na kosomba ngomela Dallas yokwea yo yebi oya za beda shour Urbain to wana za Urbain to mutazo filmer na yokwea Dallas oya za beda shour ya mboko yo abeda shour Urbain to le 20 novembre 2020 biso to na Dallas Texas right Dallas Texas right look at this nigga look at this bro we don't play this is gonna be crazy nigga yeah non le sénateur sikoyo tango lobi ke ba président nyonso ya ba groupe babimisa ba infiltré okoyeba nini ke mutu wana za infiltré baza ba infiltré to yebi ba uta ba BCBG ba uti kosala ba audio moko ezotambola na ba groupe nyonso ote Weranson aza papa mabe Weranson kokata te place nazoloba tika pena place oyo bato ebele ba audio uti kotambola Weraza papa mabe Weraza papa mabe baza ba infiltré ba uta BCBG Alex Ntima c'est moi qui parle c'est dada muzinga Urbain zwanga bien na longola linette baza ba infiltré ba uta ba BCBG ba ye wenge babi Weraza papa mabe vrai fanatique a Wera go finga Wera te quel que soit les problèmes so moni muto Weraza papa mabe aza infiltré aza infiltré ba uta ba BCBG c'est moi qui parle c'est dada muzinga na mabele nanga baza ba infiltré ba uta ba BCBG ba ya wenge po ba pona mabanga pona mambebele mais biso ba vrai ya wenge Alex Ntima zawana na zolo bateko ya kubatama baza ba infiltré ba uta ba BCBG ba yepo ba finga ba Wera ba papa mabe baza ba infiltré mais boy ba ke le 20 novembre ngana Alex Ntima tokozala wana ekoyinda batu to ba oya tokoya na Dallas histoire ya kosakana te eza histoire na Amérique avant le 20 novembre dada muzinga le 23 octobre concert eza na même ligne le roi de la forêt avec Wenge
tous ensemble bazo beta na kati ya memlingi mama na ndule mama na concert ya osakana te mais awa wasiko tozana Houston toana Texas to kofandela makambo ya concert ya le 20 novembre ba préparatif wana dada muzinga ndengo bandaki yango combien de personnes to ba sponsor ni ko ba tso maboko na muno beta kama mabari nani Rick Ross est-ce que Rick Ross awozala nga mutu moko tatenga maboko nakobunda Alex Ntima je t'assure avec force avec triple force nakobunda na makoki na ngai nakobengisa yo nakobengisa bango wana déjà za tango nazobenga ye abeda shu ya Houston abundaka tango za pembe na nakobanga eloko te parce que yaza wana za muta Jaguar Dominique je te salue c'est dada muzinga je te salue Jaguar Dominique na kati ya Australie wana aza mutu na yo et puis en plus master na ngai bon voilà yena benga ye abeda shu ya Houston tala mutu kitoko boye beauté boye vraiment ata bino moko tala bana wenge est-ce que bino na zela ngana zana message yo lo banante zela calme Jaguar Dominique Australia ye wana beda shu aza na kata résidence na ngai ye azo Alex Ntima uti Washington DC akwei tozosola makambo ya show ekozala na Dallas parce que il faut tochaba mbongo tochaba moye tocha mituka po bato bakekuna papa yo za wana aochaba lar ye aochaba lar bato kozwa ba bis tokochela bango ba essence voilà c'est abeda show dada muzinga bozala combien en fait parce que ngai na habité vite so na côté le makambo ngo mais ngana tourner la question avant ngana yeba yo avant yo yeba ngai mais ndenge aux États-Unis combien de personnes oyo yebi babundela les rois de la forêt na États-Unis baza ebele Alex Ntima balinga ko mibimisa tende biso to mibimisa parce que ya yebi nga place tout na kei même na boîte même na fête so keboy o mona même DJ pa abani to bundaka parce que to yebani bato mususu babundaka me babatama baza na sa mituka non biso pena to mibimisaka boboma pona wera donc c'est-à-dire baza na bango ebele mais na ndenga Dallas sango tozolinga bafongwama baya na show wera obeta na Dallas tozala ebele Alex yo kozala wana na staff na yo biso pe tokozala wana po tosala mamba minene ba reprocher nga na eloko mo bayebisinga ke okendaki na Europe ozokumisa Europe trop na habité Europe na dokumisa ngo trop parce que baza na show moko ya makasi sur musique ba musicien ba ye ba beta kandule par rapport ya États-Unis zaki enclavé mais sikoyo ndenge to beta masolo ya show est-ce que États-Unis ko lamuka dada musique papa mbongo fona yebisa na bato bayebake mbongo ezala na partout te po bato bazobuleka mbongo eza na Europe fo babeta ba conseil na Europe bazwa mbongo papa fali po babeti combien de tournois na États-Unis est-ce que mbongo te nyoka longo aya pamisa nyoka longo irbe yo yebi mutazo filmer wana aza masana nga ya Texas yebi bana wenge bo comprendre que tozana irbe yene muda wasala réalisation siko parce que ingénieur G akene quelque part na Romain Moboti manya ba matika na irbe to voilà quoi irbe to merci beaucoup irbe to yo yebi Zaiko aya na Texas awa na vanda na bamisa Zaiko awa na ndako yo place na filmer bamisa fali na bando kena ye mutazo zwa image to kei to tikeli bango nyonso to kotikela bango ayebi donc c'est-à-dire to bundaka awa banda kala lelo te bandi lelo te babanga na bango te ba musicien soki ndenge nini soki tino toza awa to ko bunda on s'en fout de qui que soit biso toza awa Alex Ntima ngana bundaka yo moni ngana kiloti boy irbe soit na se soit eloko na lati kasi yako mekati yako meka na beta yo na beta yo nini babenga nini good Johnny Milongi tokutani na ebale voilà oyo mutu na yo te ebale pena donc tokutani na awa Johnny Milongi est-ce que Johnny Milongi akoya te Johnny Milongi azana lare te ye fo wenge sala Johnny Milongi azolela te Johnny Milongi azolela pe Alex Ntima fo bino nde bosala Johnny Milongi azana mbongo te Johnny Milongi azolela mais dada musinga ebale yo zali Johnny Milongi olela yo pe kota yaka nanu yaka kota mbala na ben ndenge zalaka wana irbe to do yende mudasali ye mutu asali ba image yo bano monango bana Dallas confirmé we raso le 20 ezo yinda San Antonio Houston Fort of Dallas Abilene biso nyonso tokutana wana we raso na sala makambo bien mama na événement ya kitoko we raso na kobeta concert mubanga concert bobanga te vraiment concert za la kitoko makasi
bana Houston, Dallas, Texas nyonso, Chicago nyonso wana bozala wana mama na concert motema nanga Bercy bambote belé Bercy vraiment bambote belé Bercy Silly Boy na peso mbote masananga Naslem bambote belé to constant bana wenge ta on a ebisa ebino ke bien tsum da do filmer les choses mystique na ebisi yo ba réalisation ou asala ba film ou filmer ta on a pas dada telinga na biti ata ingénieur Diazate il benga faut avoir l'image donc la filmer déjà na si bon moni ba image bon moni peut-être non danser au salon il veut bambote no pesi ba bambote na pesi ba Bercy motema na kasa Chicago wana vraiment Bercy na ngai Bercy motema na ngai vraiment donc kasa na Chicago bambote belé mon cœur je t'aime mon chéri bambote belé na pesi na ngambote terrasse aza mwana maison mère bambote belé pesi na nga terrasse bambote belé Silly Boy mango koto père donc on est équipe complète c'est nani et tous on a une caméra pour na to no so bana no ça dada musique na baki on a Johnny Milongi na so ba pona Johnny Milongi siko programme ya Johnny Milongi osali yango ndenge nini parce que Johnny Milongi ala la te likolo ya dada muzinga les sénateurs nazo somba billet pour na Johnny Milongi à moins que soit visa à moins que ba compliqué ba compliqué aux États-Unis c'est la photo sur la bien Johnny la nanga bien ngana osomba billet à moins que ba compliqué pour na visa ceux qui a visa na osomba billet pour na Johnny Milongi pour na Mete Ninja pour na CG Katakata pour na Piroger mwana mboka pour na Sankara de Kunta batu na 4 na 4 personnes dans osomba billet osomba na mbongo Alex Nsima mbongo kuna Irben faut jouer à place na vana en plus faut Irben baluka na kuna faut jouer que toza pena na ngambo stade baluka penda balusa kamera ko balusa to ana ngambo stade to vanda awa donc zonga boeskoyo Alex Ntima azawa zonga pena Alex Ntima azawa t'inquiète en tout cas tour il faut Piroger aya te Piroger faut aya dada musique somba billet pour na Johnny Milongi pour na CG Katakata pour na Sankara de Kunta na Piroger mwana mboka bango tu na sombela ma billet baya ngina pesa su mtu nanga apanda awa message msusu eza pona batu ya BCBG biso tout va batu ya mtu moko wingi voilà to bengi bino tout boya na concert ya wapi ya Dallas le 20 novembre tuza wana na nini na Dallas mtu na ngai pasi bambote na yo tokutana le 11 novembre na Dallas le professeur Jules Kibens et puis tozana Rio mtu na ngai bambote ba master tout obazalaka ya BCBG tokutana parce que oza clan wenge na Dallas Texas c'est de wenge c'est de wenge donc ozala wana président de Muzinga bambote no pese wana Irbeto mutayo filmer wana c'est Irbeto avant daga na mabele oyo ayebi ayamba ba musicien belé mutayo filmer wana ayamba ba musicien belé même ya Fally Ipupa même ya ve Zaiko nyoka longo baya na Houston Texas tango otala émission boye bake oyo za Houston Texas mutayo filmer c'est Irbeto ayamba bango tozala na ye na hôtel ba hôtel tout ba cha bango na kendaka na ye bon je te jure na kendaka na ye na ba hôtel tout urbain et tout voilà donc c'est-à-dire biso bambote na wana principal ya golf kizola des gars matériels wana penda fo en tout cas le président légendaire golf kizola des gars matériels le légendaire golf kizola c'est dada muzinga Jerimala fondé ya ba groupe po bato ba na ko finga na fondé Jerimala le fondé to bo sanité Jerimala Jili Makayabu to bo sanité baser na ngatu ya Europe Eugénie Nzengele wana motema ya golf kizola motema mayebi sugar baby aloba le roi de la forêt mama Sidejima Pata sugar baby wana za momi na nga kalate azoya États-Unis na bala to bota lakina ngai ouais le roi de la forêt na yaki na Houston mission de service où esengaki na sala yango to salaki de la conférence de style où ezaki pour pesa la bana wenge to kutani nouvelle génération faut boye bake Alex Ntimazana zo pesa la me boye bake le 20 novembre 2021 biso tu na Dallas Texas et si quand des shows ezali na bandaki makambo bona Alex Ntima azu avion
po aya na ndako na nga wana eza ndako na nga ribe wana ya ndako na nga ye esika Alex Ntima ye aye pena tina ndako na nga Alex Ntima donc mangro kutu na sepeli courage toujours bana Ashley come here come say hi hi Ashley come here irbe tala bana gitoko boyo ko bota mona boy tala bana ai Alex Ntima mema Oh bana dada muzinga c'est du wenge bana dada muzinga yo bota boye zo finga yo yebi bakoko ya wenge bango yeyo voilà américain ya de la forêt ngana kena nga Alex Ntima makamba wenge nde tolobela yango tango ngana moni dada muzinga na moni bana air musutu za na ba limite za na ba limite te banosala ba erreur moko ya buzoba na makambo oyo ya wenge parce que tokobelela dada muzinga yo ke Europe te Alex Ntima ke Europe dada muzinga ozokosa ozana balar te mais akotika bana oyo epa nani po akende pa Europe tozala na balimite toyeba makambo oyo yo tozoloba kwa nazoloba te ke po toza na ye mpona kotela ye me ngai mpe na se eskize ntango mosusu nalobaki na bato ke dada muzinga azokosa dada muzinga akoma concert eza na eta na ye aotila biso makeyele ebelebele me nakomi na terrain nayebisaki ke ifo nakóma na terrain toyeba nde tobongisa le roi de la forêt. Merci beaucoup mobali ya CDJ Mampata papa na exaucé na gladi donc wenge quoi voilà mbote na bato tu oyo balandi biso ndenge ezalaka kaka Europe moma Europe apindinga mule soda ya poto sergent Diavova soki yo te Zénith elinga ozala délige mpo na ngai voilà pourquoi Sami Kwedia Jaguar Dominique nazongeli lisusu ya yo wana basalamu na yo poto JC Clovis c'est Sugar Baby bébé formidable Wengeman donc Indi déjà le 20 novembre le 20 novembre Werason na kata mabele donc tenue correcte exigée pour la tiba vérifier donc voilà wengezala abwe après avoir reçu l'émission na dada muzinga tuzasiko na irbeto donc ndeza bodoke nesko mama na conférence mama na gala donc ni mama na gala na yacht hotel donc voilà bana wenge check quoi voilà Sugar Baby bébé formidable Dynamo Ntima Baish Badega Schengen dada muzinga Pepe Kazala mon premier Jérémy Cosmas Jaguar Dominique voilà Sidi Boy grand prêtre Sidi Boy mbotelo yangwana Europa pindinga Sergent Diavova mfumu voilà quoi Maître Ninja moule soda ya poto umbanvemba kuya te quoi Johnny Milongi toujours en forme et en force Johnny Milongi vitesse ya TGV awa tozana ba préparatif ya concert ya le 20 novembre zobonga makaka uzomona Johnny concert ya le 20 novembre donc yindi déjà nga wenge Milongi aboye mystique ouais beto yemoko ouais la pesi mbote pa chérie na ngai Reine Bercy chérie na linga makasi mbote belé vraiment chérie kata Chicago olati ba vérifier soko zate awa soko zate yokana olati ba vérifier donc voilà et puis réunion de gala au douti pour na ba préparatif ya Wenge tournée à Wenge na États-Unis ouais message nous lancé par les rois de la forêt puis Wenge mobimba bon tous la kaka concert bango nyoso baya le 22 novembre et le 20 na Dallas le 20 na kasa Dallas vraiment bana Dallas Austin Dallas San Antonio Abilene ba vinyo sakata Texas boya awa to fêter tous na banga concert ya kosakana te to kotia mbo na biso en jeu vraiment donc pour soutenir le rason de la forêt vient à biso grand prêtre pour soutenir venant na ndenge moko bien vraiment donc boya mutunyo ça invité awa na kacha Dallas donc bino no so boza awa boya vraiment en tout cas merci beaucoup de ce peli ndega boyebi bana wengene ezala kama mbo ezala mwa mystique hermoso to lobe na mbo ezala po
tournée vraiment américaine, il y a le roi de la forêt, où il y a Dallas, soirée de gala, il y a Osaranate, il y a un monito pour tout lobby, Renaud de Salaki déjà na dada Muzinga, vous avez Raphaël, Sugar Baby, Azagina Biso mais en ligne, et puis Pepe Gazala, Azagina Biso la musique, Pichumbo, Mopé, Lissosu, Weranson, Zarano Calme, Weranson, le roi de la forêt, Mobali Yassi de Jim Mampata, Papa na exaucé na Gladys, donc Makamutu, tout ça là, et les vrai, CG Katakata, maître double quoi, double maître. Zoua Karambala moko maître ninja ndenge ezalaka information kitoko tu es pour le roi de la forêt là tu vas vérifier Là tu vas vérifier vraiment. Là tu vas vérifier pièce contre pièce donc voilà tout ça na wenge ne tombera jamais where America toi na kata Houston toi na kata Dallas bozomona tout na kata Houston moi ba plaque ndenge changer te za Texas autant ça qui na DC na Washington te la plaque déjà ils à Texas dans la carte à Houston Granville on est là ça on a mais Makamutu l'équipe bien soirée l'équipe bien Makamutu l'équipe bien dans le baki il y a 15 le gouverneur de Texas l'obina un peu pour nous zonga quoi il bientôt Alex Ntima tombé du ciel TV talaka tombé du ciel de tomber du ciel et où tu bena likolo ekiti talaka lo ne so uta likolo ekiti donc nzambe mutatinde biso chaîne oyo Alex Ntima continue ka ndengwana parce que na ndinga mabeto o gagner ba onda na santé nous la sadak intellectuel atambule beto zo okende classe et la ça déjà que non deux fois Alex Ntima talaka l'homme de dollars soit kabita belindenge na ka combattre malaria. Pourquoi j'ai journée à la capitale Alex Ntima, chaîne est tombé du ciel et qu'il y a des bossos, ils ont toujours. Et puis, tu as vu tout ça, le téléphone, le iPhone 12, faisons ça. Bon. On a des images, ils ont la souki, tout comme ça. En tout cas, Alex Ntima, pour les équipes, on a fondé pas mer. Merci beaucoup, merci. Alex Ntima, tombé du ciel. Ouais, tombé du ciel. Akoya, tombé du ciel. Tombé du ciel, toujours fort. Tombé du ciel, dédicace, grosse dédicace. Alex Ntima, big. You understand? You comprends? Alex Ntima.